na bungisi mukanda. Maman bandela les sous combo na bandela. Bandela. Maman Marie, comment on a Maman Marie de Kadiobanza. Naza congolaise, ya Kishasa. Donc, na yana mboko depuis 2005. Donc, banda 2005, 2010, na yiko so mukanda. Na 2012, na bungisi mukanda. Avocat na yebi, police yebi, baronyo so yebi. Na tambulaka na bakopi. Complication ya ndaku. Nazwaka ndaku te. Tango na zu mukanda na keko na council pour la makamanda bachaka ngaka na hotel na bana makamanda depuis 2011 bachaka ngaka na hotel suka nango bandaka ko sangisa bandaka ko sangisa za pasi mutu na mutu fazala na place na ye tala ajo ngana zali nazana 61 nazana posala za na place na ngai poko nazana na daku nazape na mukanda nazape na handicapé ba priorité wana nyoso nazwi na ngango te na mboka oyo bango moko ba social na bango moko bazwaka mbongo wana bango moko basalaka ba makambo na yebite dossier na ngaba sala ngo nini passe leki tala nde nazalia oyo ekatani nga libanda oyo ekatani nga libanda bapota oyo ekatani nga libanda ndenge naza libanda nakende ino hôpital balobi eza infection moko ya mabe ndenge nalalaka libanda na babisi na batrain na ndenge naza kaka libanda air nyonso eza infection moko ya mabe na agi na ngai donc nazozwa mpe traitement ya malonga te traitement ya malonga eza te bakisi nyonso na bandenge komela na compte ya handicapé nazwaka yango lisusu te ata kutu kisi ya tension nazwaka yango lisusu te susi na ngai ezali bandeko soki bokoki kosunga ngai ndenge ezali mekomonaka mamamari naza na bana mikolo bana bazolela baza na moya kosala te bazoba baba nzonga naza na bana naza na bakoko susi na ngai ezali nazonga ta afrike ekozala malamu kelekele kovandavandaka mpona bato lelo navadia nasali yango mingi na mboka oyo oke or nga na kokosala yango te mpo naza handicapé naza na mokanda naza mpe mokolo donc ifo nazala na place na nga mpo na nini bapriorité wana nyonso nga nazwi yango te seke il y a quelque chose qui ne va pas mokanda nayebi te bazokisinaka mpe mokanda te yango nasengi na bandeko nyonso soki bokoki kosangana na bakongole oyo baza mitema malamu bosangana na si nazwaki avocat bosangana boya tokende pa avocat bosangana toya tokende pa avocat basalaka réquisition mpo nazongana ngai na ndenge akimia na mboka na nga naza na place na wuta nabotama awa te naza na bana naza na bakoko nakende kovanda na ngai tala na Kinshasa nayaki awa nazalaki na 41 na 42 bongo 42 wana 40 wana nazalaki na Kinshasa na banda kovivre te na bandeki kovivre na ngai yango wana susi na ngai ezali na place nakufa na libanda na bapota na makolo lokola boyibi lokola soki mutu soki bato mboko ndenge bamesana na bango oyo eza vi ya bato mwindu te na kati ya mboka oyo vi oyo ya kolalaka libanda kozanga esika kolala kozanga esika kosokola talaka nde nakomi bokota na facebook na nga Marie Teka Diobanda bokomona Marie Teka Diobanda facebook na oyo nga nazoloba nakomi deux personnes différents en tout cas vraiment naza na souci bakongolais oyo bayebi nga te oyo baza na nini baluka ngai nakozwa nimero ya mwana nga oyo nakozwa nimero mpo na chesite so na chesite nakobenga ye bobenga ye toyokana tokende pa avocat basalaka réquisition nazonga ndenga bien nayebi te problème nini naza nango na polisi azoloba polisi makambo nyonso nalobaka pa polisi asalaka eloko te polisi asalaka eloko te makambo nyonso ya mabe to bato bazosalanga to oyo nga nazomona nayebisaka polisi asalaka eloko te nasengi na bino mpenza boya mpo nalingi nazonga sikoyo nakozongela ndenge nini nakokozonga na baminioti na maboko te naza moyibi te naza asase te boya tosolola na avocat deja azali basala réquisition nazwa mokanda na ngai ata kopi wana soki ndeni bakosala nakende na ngai Kinshasa nakende kovanda na Kinshasa soki un jour ekopermettre nazonga ata mboka mosusu na bana problème eza te soki mpe epermettre nango te nakokokufa te mpo na mbongo ya awa nakokokufa te tala ndenge naza libanda tala ndenge nakomisali te tala ndenge nakomisali te bandeko boya kosunga nga ndeko na bino boya kosunga nga yaya na bino boya kosunga nga mama na bino please boya kosunga video mosusu nasalaki ya dépassé ezalaki video nasengaki lisungi mpa ya makambo ya ndako botika na bino bamakambo wana ndako nini bobenga boya na biso oyo bobenga boya kosuka tokende pa avocat kosala réquisition nazonga soki nazoloba boye nazomona mpasi
nazo komikoka lisusu She told me to. She told me to. Okay. Understand what she's saying. You want her to film? Yeah, I wouldn't just stop and film her. boya okay boya kosuka Come boya this make kosuka me mpona sick. zonga kosuka ezali mpona kozonga nazonga na ndenge ya bien po polisi azoloba nakoki kozonga te nakovanda kaka awa navanda boye sikoyo nakovanda awa navanda ndenge nini nazonga na susi nanga soki nazongi te ubie bakotianga soki na zengi soki bakotianga wapi naza na besoin makambo wana te nga naza mwana mboka oyo te nabotami ya te nabotami na kisasa nayaka awa nazali na 42 43